Dites-moi que yo boma mozete. Pesanga ba argument o ngana ko ndima. Il m'a dit soki na sala ki crime oyo. En réalité fallait profiter ngai. Mais ngai kutu. Il n'y a profité pour ani. Mais non, en politique c'est comme ça. Tant que yo sali ba tindio na mission, d'être une mission va meurtre bon, mission va assassinat, mais faut ça la remercier. Mais tant qu'on a la éducation, je ne vois pas. Il y a morogutu à Kenda prison na Congo awa ba petio ba benga ba kadogo. Oh ba kota na musée Laurent Désiré Kabila ont été recrutés par Massa Sungandu, chef na bango. Mais Massa Sungandu ba bomaye, il a été tué dans des conditions to éviter ba biso que ba bomaye na poeto. Yango siko ba utiliser assassinat ya Massa Sungandu wana pona ba justifier assassinat à musée ba lié yango ba lobi lokala musée abomisa Massa Sungandu qui était les responsables de l'AFDL du point de vue ba jeune ba kivusien. J'ai besoin seulement d'arrêter na kokangisa kangaka Edi Kapen qu'on justifiait crime d'État au et profitant na bateau bazwa pouvoir. Pourquoi je le dis? Edi Kapen d'après ma conversation na biso mingi to solo na ngana tunaye. On t'acquise dans l'opinion que Yom Toboma nani Rachidi. Rachidi c'était le garde du corps de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il me dit non, ngana kokuta Rachidi et Bembe. Donc Rachidi a mis avant, Babouma avant, lui est venu faire les constats. Ça l'a payé. Akenda na banda kumususu na este. A tuti pondu. Yo quand c'est ça tout type pondu jour moko ba lié pondu allez ba rondolia pondu na yo chaque jour. Voilà des actions de séduction qu'on ba congolais peut ba comprendre raté maman za ramonter mama lamu soka zaki muté mama lamu fala raté ya mobali na ye abongisa bien-être social à congolais. Si bana ba mambula so ba vane mama zena lito ya hotel ya mobali na ye. Kabila pa yo karaté. Siko ko reprocher Kabila la ni na 18 ans na ye. Na ayo karaté ba bisanga betaka batu. Na banga ka mama emsu yango na mona mama azomona na soutien na TV. Ce maman limo bon ba beta qui est allez li tutu moya bimezate Zakari makamuna solo banaso kontate Zakari kufite Zakari ba beta ye pas Kabila to makofi on a bo pété le bana bo pété na polé li kapena ko bima prison oh obligatoirement bima kaming te to fêter tanga ko bima na ko bengi sabino to ya milulu tout ça contrairement na vidéo et les kaki oh to moni et salari ba to panique je sens ba to bazana soit faire moni di kapende libanda mais vidéo wana ezaki na na imika esika to zana imika ayaka matanga ya ndeko na ye moko nde tango ba accueillir ye bongo ba filmango na téléphone. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Nous bandeko balandi Correcteur News TV Rachula Caramel balobi 2021 ezana makambo nango en tout cas oyo ko zapper côté la élément na Correcteur News TV ko rater penza ba actualité ya makasi. Alors moko le to ko lobela babi mon mboka le colonel Edi Kapen abimi prison abimité est-ce que mokonza mboka ataki mokoloto na koloba kesengeli bato bakozala gracieux pour na ya fin de l'année. Mon mboka colonel Edi Kapen aza ko figurer parmi liste ya bato esengeli bazwa bongo grâce présidentielle topete na moinde tozali bongo na mona mboka héritier ngashi oyo na kotika penza moko a se présenter pa na bino boye bazali nani po akomanyola penza dossier malamu ya colonel Edi Kapen mona mboka héritier mbote na mbote madame journaliste merci pour l'invitation ezali la première invitation na kati ya chaîne Nabino na tomboli bongo musala ya malamu bobuzo sala pona ko veiller ba congolais partout dans le monde notamment bande ko na biso ya diaspora o baza tellement coaché na be mission na biso obi ke ba baza musika nda ko memite na bango etikala et à travers be mission na ba chaîne to sala ko ça leur permet d'être informé à temps réel sur ce qui se passe au Congo et ça c'est un travail formidable na pesi ba bonne année pour ba lingi yango na ba congolais nyonso de partout dans le monde o baza coaché na chaîne Nabino. Merci beaucoup en tout cas, mais toi qui es dans l'ombango, on a sujet de Mokola Lelo, mon mboka, le colonel Edi Kapen, ça li gracieux, na grâce au Mokonza Moka, ça qui n'a fin de l'année topété. Le colonel Edi Kapen que je salue déjà, Wanazali, Papa Nangai, Yamolimo Namakanisi et Penanzoto, parce que c'est un homme à qui Nandima Mingi combat naye, Nandima engagement naye. Vous savez que Edi Kapen de Bakangaye na 2001, na procès bidon, procès à le couteau et Salamaka, il a été condamné à peine de mort en 2003. Tant que Edi Kapen a côté prison, moi j'avais 9 ans. Dans un mois moqué, je voyais à la télévision, on dingue Salamaka simulacre des procès wana.
nazalaki toujours na molimo pe na makanisi ke tango na kokola na koluka na yeba na molai makambo nini elekaka pour assassiner à Mosé Laurent Désiré Kabila. Ça m'a permis na bandaro lukaka bato bazalaki ba témoin notamment na sali approche moko historique pour na ko sololana bactère clé. Qu'est-ce qu'ils connaissent dans le dossier il y a Mosé Laurent Désiré Kabila, mais aussi j'ai beaucoup lu. Je lis des gens mingi qui m'a diaspora au bandaro Kima Kabila. Ils ont écrit des livres sur Makambo Salamara et Laurent Désiré Kabila. Plusieurs fois. Des jours, je comprends. Ils ont lié la sensibilité, mais aussi l'enjeu. Il y a sorti je lui ai laissé un message. Il y a la sora moni tanga tali qui a hérité à répondre. C'est quelqu'un au tozali na bali à makasi bisoto bundi bitumba pour que vérité éclate. Vous savez dans Congo, le genre de conviction il y en a pas presque ba la sou mingité. Awa au mona rara mutu sora lobby eloko se ba pesi mbongo pa ki ngoloba yango. So moni media moko bowana ezo tata ban assurance sujet quelconque. C'est que coupage, tout le monde est sali, motivé. Mais en soi, confisquer les alatés. Moi, je suis allé voir des médias pour que tout le dossier dit qu'à peine, les médias baboya ko yambangay. Médias ni no kenda. Et na rolo ba komo na ngote na boy faire polémique. Wana ko samba ko tsamina biso na kati ya saki moko. Polémique na boy sa polémique ya pamba na kenda ko luka ba médias na kenda ko luka journaliste. Na moment ni no kenda. Tango ka dit qu'à peine dans na prison parce que na mona qui que dossier a dit qu'à peine et comment de plus en plus oublié dans l'opinion. Parmi Bato Bazagi condamné, na peine de mort, na groupe naï, parce qu'on parle que de lui, Bazagi est belé, le colonel Alamba et consort, 11 parmi eux, Koufa dans des conditions, jusque là non élucidées. Oh, Ragua Belaki, oh, fièvre, oh, Nani, et on a mis tout na prison, Makala, Batondo, Koufara, Batu, groupe 11. J'ai senti crime moko insidié, crime moko presque parfait. Réalisé pour résoudre le silence de gens qui connaissent véritablement les canaux. Ça m'a énervé, mais comment on peut laisser comme ça? Pourquoi les Congolais tous ont la mémoire courte? Pourquoi tous ont un souci de l'histoire? Pourquoi tous ont un souci à besoin de justice? Parce que la justice est un besoin social. Au même titre que besoin de relia, au même titre que besoin de sécurité. Tant que vous avez relia, tant que vous avez olata, tant que vous avez il faut aussi n'a besoin de justice parce que justice nous devons la société dans l'ordre. Justice c'est la société en l'ordre mon amboka héritier na kato molobate au lobby au sali ba recherche au sali ba lecture au luki bato musu bakenda libana ya mboko solo na bango au solo rana edika peine ngonga nyonso bokuta na kabo bundi komba moko kasi oyo sabiso selon ba enquête oyo sala o mené au ko isalelo opinion nini arrestation ya mon amboka colonel edika peine bakanga kai pona nini. Moi je pense que on avait besoin seulement n'a arrêté n'a kokangisa kangaka et dit qu'à peine qu'on justifier crime d'état au et profitant na bateau bazwa pouvoir. Pourquoi je le dis? Et dit qu'à peine d'après ma conversation na biso mingi to solo na yenga na tunaye on t'acquise dans l'opinion que Yom Tobouma nani Rachidi c'était le garde du corps de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il me dit non ngana kokuta Rachidi et Bembe. Donc Rachidi a mis avant, lui est venu faire les constats. Ça la PV à constat, il y a décès. À côté de G Bembelali, ndé azu on va sali PV à constat, ndenge zalara, poba mema et Bembe yango na mort. Mais de dire que Yem Taboumara Rachidi c'est faux, ça c'est vous avez reçu. Il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer parce qu'on bandego étouffé vérité. Ba procès zagi pour ça sans cynique il y a massacre. De deux, il y a monsieur Massa Sungandou qui était en fait responsable, il y a Afdel du point de vue jeune ou Akivo parce que sur Otali Afdel ils allaient composer une armée étrangère, une troupe étrangère, armée ougandaise, une troupe ya Rwanda, ils allaient qui peine Zimbabwe. Donc ils allaient qui peine fort tout, il y a une troupe ébélée à Liban. Mais na Congo awa ba petio ba benga ba Kadogo. Kota na Mosé Laurent Désiré Kabila ont été recrutés par Massa Sungandou, chef na bango. Mais Massa Sungandou, Babomaye, il a été tué dans des conditions to éviter ba biso que Babomaye na poeto. Yango siko ba utiliser assassinat ya Massa Sungandou wana pona ba justifier assassinat à Mosé. Ba lié yango ba lobi, lokala Mosé abomisa Massa Sungandou qui était le responsable de l'AFDL du point de vue ba jeune ba kivusien, ba Kadogo. N'enge ba bomi chef na bango parce que il y a une guerre qui a éclaté tant Massa Sungandou na Koufi guerre mo ebunama je crois bien na Poito et ça là 8 jours Bakadogo na ba force mususu ba telemelaka liwaya Massa Sungandou ba protestera makasi nde ba sala lien bato ba sala crime wana en tuant Massa Sungandou on dit indirectement liwana ende mtebomi ya ebomi musée parce que bato bazangi na kanda
nandenge muza bomara masa sungando entre guillemets nde babomi musée. Mais tout ça est allé faux. Parce que bato va profiter na l'assassinat ya Musée Laurent Désiré Kabila Bazawa na Kinshasa. Non, Edi Kapende, moi je l'ai parlé plusieurs fois. Na tout nié ndeko nangai. Soki aux Lobaka, vous dites aux gens que Yoboma Musée Laurent Désiré Kabila. Dites-moi que Yoboma Musée te. Pesanga ba argument o ngana o nzima. Il m'a dit soki na sala ki crime oyo. En réalité, il fallait profiter ngai. Mais ngai kutu il n'y a profité pour ani mais non en politique c'est comme ça tant que sali ba tindio na mission d'être mission va meurtre bon mission va assassinat mais faut ça la remercier mais tant qu'on attend la Edi Kapende je ne vois pas il est morogutu akenda prison mais tant yo so ba ki faut la remercier Edi Kapende peut-être qu'on a vanda na parce que ba baloba ngo Edi Kapende vivre une vie normale koleka bato ba libanda mok na libanda bo ba zo mpepete Edi Kapende ana kata boloko aliaka bien azalo rola donc to baza patron na kata prison non to lokate Vital Kamerhe yo akoti prison lelo to lokate place babina so Edi Kapende en sanza makila lokwa ba jeko comme lumba lokwa ba Frank Diongo lokwa ba papa na biso ba Vital Kamerhe to lokate Edi Kapende donc ba remercier na sima flou ba zibi ba misu ngana kenda fort na prison to zalaka na mingi tant na mona Edi Kapende je vois il mène une vie normale. Tant aux allées, chef de camp, il y a Laurent Désiré Kabila. Parce que sur l'organisation, il y a pouvoir, il y a le musée Laurent Désiré Kabila. Le musée a bandé que ça pouvait mingi d'administration militaire qui est plutôt administration civile. Et du coup, poste Wane Edi Kapende des allées que le directeur de cabinet, il y a président de la République. Parce que l'ordonnance n'a pas de décision à mon compte. Il y a la contre-signer et neni mutandai ko signer un directeur de cabinet Edi Kapende. Ba généraux nyonso yo monia wana Congo. Muto azwa linzaka. Donc muza pesi décision a pesi Edi Kapende muto atia linzaka pour ba lekezali Edi Kapende. Et du coup, na rôle au a joué dans système wana, il envoie de soi qu'il ait des amis ici. Des amis à l'étranger oyo soki lelo azangelo ka rolia akoko benga na singa alo na nzela alo bazuli pa bapesi. Moi je connais sa famille ba menara une vie ordinaire na mona raté batimo baza ba aisé si azala kana ba villa ngana yebi yangote tout récemment uto oyo ba uto sala kutu ba uto vandaliser ndako na ye ba tumbi ndako na ye moi si Edi Kapende zanga gata soutien akolata na nzoto bilambe eziki biloko nyonso ndako eziki. Tu veux pas déclaration té à part la déclaration tout le monde a bandeko na ya province mo comme ça la déclaration ndenge nini ezalaki toki na kei na média na kei pona ke lobela journaliste aloba papa on est un dossier sensible olinga na tika ba na ngai na za elenge na tika ba na nga makambo Edi Kapende wana na kota na ngai te nde batu bele bandeko ezalaki lokwa neti o isolement ba isolé chance kaka na dernière minute quelqu'un congolais bazali na conscience ba congolais ba banga raté ndeti ba maître Jean-Claude Katende o tozalaki na kati ya combat oyo to bundi bitumba ti pour que dossier Edi Kapende ezonga na actualité pour que les congolais en parlent pour que le mokonzi ya mboka a s'en charger na ngongo moi ba avocat Edi Kapende azalaki na certainement parce que ce que vous allez avocat beaucoup a signé avocat ça c'est pas un problème mais si koyo ko zongi sango dans les débats publics parce que biso to na mboka oyo ba jijaka ba problème ba préoccupation par rapport il y a ampleur na ngeza na opinion publique soki ndeti likambo salami na masina et que bato lobelité même si sali mort d'homme ba kondina biso ba occuper na ba ngote mais tango eloko ezoloba mela et sali buzz. Les gens en parlent, ils ont un débat, on va continuer on a personne qui s'est mort. Na ba marche na biso tondoko sala na comité laïque de coordination, ba beta moi na moko masasi abandoko no suma mapa na lemba. Tant moi na wana azui masasi, biso to yebisi à l'époque au ministre ya justice. Je crois Geneviève Inagozi, justice et affaires humaines. To yebisi moi na moko azui masasi kotia ebimi awangani. Te na moyibi na lokuta. Na nenga lokuta ya régime ya Kabila. Te mutazui masasi te eloko te. Tangu et sali buzz, on a pris nos téléphones, tout diffusé ba info, tout diffusé yango et ça là qui a reculé. Aye ko luka mwana famille mwana na minuit na 4 minutes. Allez imposer mutande zala qui inconscient akoma mukanda o a remixer mukonzi mboka. Omoni ndenge to sala ka musala ya ko zongisa makambo na opinion pour que ba décider ba reculer. Parce que na minute o mokilo to komi toujours faire face à gouvernance par rapport à les réseaux sociaux.
Tout ça sous natanga mobutu te o to zala na journal moko to mi balé elima. Mais siko to komi tala ba media to luko bino ba na YouTube to sala musala soki kaka likambo salami eke to kundoli yango ba konzi ba kozonga. Mais soki to bombi yango kundoli likambo edika pen. Po kundoli likambo edika pen pona nini? Po boyoki ke balobi ke bato bagase bango peine de mort elongwe bokonza boka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongola 20 ans bateau basa déjà plus de 20 ans bakobima nde botomboli te bitumbe bandi kala soko lingi après suka émission na kopesa ba image na ba activité to sala activité na bande ko na biso ya Jean-Claude Katende j'oublie la structure Lisa Azado to sala manifestation to uti bandana sosa to bandaki okende te tina parler de la nation mokonza mboka amona mémorandum na biso ba bloquer biso à partir ya nino côté église protestante oyo za di Congo ba taka biso la police boya to marché mokonza mboka bande voyager zo kelibanda atuni bato na zo marché président na biso bon nani président ni yoroba yorasini Félix Tshisekedi Tshilombo béton tanga moni nde atuni qu'est-ce qui se passe là-bas balobi bato zo manifester pour un procès, il y a un déco oyo, il y a dossier à Mosé Laurent Désiré Kabila. Le président a donné une interview à lobby, à cause de pension à question, à la soirée d'Ikapén, à justiciable. Après, tant qu'on a commis le 60e anniversaire, il y a indépendance nabiso, soit en 2020, il y a une décision pour nous cotiser catégorie, il y a un groupe parmi les gens qui kozala graciable, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de la grâce présidentielle. Par rapport à 60e anniversaire, il y a Loulou, il y a indépendance. Le président de la République a poussé sous bouchon très loin en prenant une grâce présidentielle. Oh, il y a Saliouana et Zali n'a pas prérogatif. Article 87 et PCN d'Ingissa. Soit il y a communié peine, soit il y a changé, soit il y a supprimé. Il a été condamné en 2003 à peine de mort. Ndemo Kondi Mboka a talié pour nous pesa kimia. Mouto azalaki condamné entre guillemets justement justice à malongue salamagité ba procès azalaki malamuté parce qu'on sait que beaucoup de gens ont ba complices na ba tebeli baza cité na dossier Mosé Laurent Désiré Kabila ba kima pourquoi ils ont fui le pays sans qui garantit la justice mort équitable les alaki mbe ba yeko témoigner ba lo ba version des faits na bango pour bazala laver devant l'histoire et devant la justice mais ceux qui ba kima c'est parce que l'État congolais, à l'époque, il y a Kabila, il y a une garantie nécessaire pour nous servir. Ainsi, tant qu'on continue à avoir grâce présidentielle, pour nous grâcer et dire qu'il y a un groupe, et ça n'est pas mort pour la vérité. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander. Mais c'est simple. On dit que la politique est le bamaraté, le politique est makambo mususu bagolo bango na place publique et dit qu'à peine le fait qu'azobima tant abimi na prison et ça le ndeti muto azalaki entre les gens ceux qui mabe azangi na ndako moko songolo ceux qui likambo elie boko pesa ngona ndako wana s'il mourait en prison les gens diront ah Kabila mutalinga éliminé mais ce que le roi azobima et que rozala na ndako il sera libre et Matisi risque naie makasi parce qu'on peut le tuer boko pesa poison bako tout aina mutuka. Un accident. Du coup, il faut renforcer la sécurité, il faut coopération, il faut mettre en place un dispositif sécuritaire. Il y a peut-être ma négociation en attendant, mais aussi la formalité administrative au niveau de la prison pour permettre l'habillement. Grâce présidentielle, c'est une décision. Décision à Mokondi Yamboka. Et ça est discutable. Donc, le peuple commence à comprendre que grâce présidentielle, il y a Soukambula et dit qu'à peine dans un kati. Na kati a grâce présidentielle parce que grâce présidentielle contrairement à Amnesty est la loi. Bazora yango na parlement. Musala lango ezalaka, ezalaka ko absurde ba crime nyonso. Ozala osala ba crime obuma batu, ndeti ba criminel M23. Tant ba pesio Amnesty non seulement que ba peine na yo, na condamnation na poursuite sili, mais ma be osala pe elimwe. Mais grâce présidentielle, ezali loité. Grâce présidentielle, ezali décision de pardon du président de la République. Ou est raté à débat, musala ngo ezali te ko effacer casier judiciaire ya moto. So ozalaka condamné, ozalaka condamné, mais seulement et koki ko diminuer peine na yo, et ko supprimer yango ou soit et ko changer yango. Ozande te condamné na servitude pénale principale. Ba changer yango
peine wana ba pesi yango 2 ans et tout 3 ans et tout. C'est ça le rôle il y a grâce présidentielle. Et dans les cas il y a grâce présidentielle, amnistie ba pesa yango de manière collective, ba pesa yango batu. Ndeti ba M23 ba pesa bango amnistie. Batu en catégorie Bundu de Congo ba pesa bango amnistie. Mais grâce présidentielle ezalaga pour un seul individu. Donc Edi Kapende to ebeka zo bima. Grâce présidentielle pour na Edi Kapende. Yo mama comment nan? Rachou. So ezaki yo ba grâce présidentielle pour na Rachou. Ouais Edi Kapende on a cité nommément son nom et loko les ali décision ya Konzamboka, on les aloka parole d'évangile et kenda raté ils ont raté sans que ça la misala. On a beau péter, le ban a beau péter na polé, Edi Kapende ko bima prison. Oh obligatoirement bima. Kaming te to fêter tant a bima na robengi sabino to ya milulu tout ça. Contrairement à la vidéo et les kaki, oh to moni et salari ba tout panique. Je sens ba tout bazana soif faire mon Edi Kapende libanda mais vidéo wana ezaki na na imika. Esika to zana imika. Ayaka matanga ya ndeko na yemoko ndetango ba accueillir yebongo ba filmango na téléphone. Le gens na effervescence wana ba balancer vidéo wana. Tant on tali yango na manolio malambe lokuta bazoko sabiso Edi Kapende zaki kaka na prison. Na pesa mibali zaka moko te. Na mosusu akote mi pena likola cher boye. Likola ya nani estrade na kata paroisse ko lo bezala kini. Je pasteur. Non, je suis certain mais Edi Kapende c'est un homme politique, un grand homme politique parce que quand je dis politique, il y a zalaki militaire. Mais rôle na ye bande ko jouer na dispositif il y a régime et comme ici essentiellement comme politique. Un grand homme, sera une sika, attend un mariage pour Linga loba. Caméra étant à Kendara un mariage James Kabari baloba kat. Et bon ni les ans sur Edi Kapende matanga moi na loba. Tu ande kona. Moi mboka pona ni boko tele mina kali kamba dossier Edi Kapende, dossier HB bo boaki wapi. Boko lande intérêt ton ndenge. Intérêt Edi Kapende dans le Europe sans réalité. Il n'a rien à me donner. Et on a Kamoratan bato ba bisara batuke baloba Edi Kapende bon. Nga kenda rotal Edi Kapende ta 100 francs na ina zorate. Même pas un seul 100 francs. Même pas un seul sou. D'ailleurs moi j'estime que Edi Kapende a des difficultés financières ya makas. Obini na sala na prison na rolobate. Pas vivre na rolobate. Ou ba crime salami belé na régime ya Kabila. Et donc pour na ko résoudre yango to kende nango na moko il faut que tia justice ya malonga. Yango tozo sepela na ba makanisi nyonso. Nga nazali mutu ya liboso parce que Congo ba lingara batu nga mutu ya liboso nga naza mutu ya liboso tango Félix Tshisekedi comme président de la République il faut que tia justice transitionnelle. Tokoki ko kende liboso te soki to sengani pardon te. Tokoki ko liboso te soki to sali réconciliation te. Tokoki kende liboso te soki batu ba reconnaître ba mabe na bango te. Réconciliation c'est la manaba criminel. Réconciliation c'est la manaba de niveau de justice. Batu ba kangami. Batu sambi si bango bazali condamné et puis basali réparation. Réparation na nini ba victime. Réparation ko za du point de vue symbolique. Réparation ko za la matériel et zali na ba sens ebelé pour que permettre que batu même si réparation et même à soulager et même à nini et l'ongola pas cité mais eko même soulagement na koyebi sayo est-ce que yebi Rossi bakufa non seulement yemo makufa na papa na ye presque na banzela moko Rossi akufi mwana na yo elenge parce que biso pa ba africain mwana otangisi classe azali investissement papa ya Rossi atie mbonga atie misolo mwana komi assistant papa komi ko espérer car o gagner vie na sima ya mwana na ye babomeli yo mwana na masasi papa policier ya bololé kabo epoke ndai ko marché souci wana papa ko kité tétété akufi so yebisa ngai mama ya Rossi atikala ne ba ndeko na ye ba ko sepela ka po Félix akomi président de la République non ba ko sepela soki justice salami mutoyo abuma ndeko na bango à répondre na ba acte devant la justice et de cette manière ba ko loba au moins notre frère n'est pas mort pour rien parce qu'il y a des gens qui ont répondu de leurs actes. Mais ceux qui ont connaissent salamité, bah tu as pas retiré le rosor et sengoté. Yango wana et c'est le côté justice transitionnelle pour répondre à des crimes qui sont commis, comme ça la réparation. Na c'est pas la maman Denise a otaki kokuta na famille de chaque panga la ko salamate. Maman Olivier na mona kaka o akenda wapi au nord Kivu akenda ko pesa ba soso de manini traitement bando bana ba malformation mais ye bato bakufa na nini babenga ke corbillard akunda bibembe fort mère wana asunga ba bibembe ye ka bibembe corbillard azo aider ba population ndenge na yo kaka ba koloba za candidate dans élection bibembe akunda ba voter bato ba moyi baza olobi nini et quand ça va que arozala dauphine ya na oya parce que le problème est entre Chadari et Naye. Les Congolais ont la mémoire courte. Maman Olive des actions de séduction, des actions de charme.
Mobile yibi mbongo abomi biloko ba bien public ya l'état bango ba créer ba bien privé ale ba ko kabela bato ba miette ale bo yembela bango c'est pas professeur mambo yo koloba papa mais non mais égal oro ba égal égal futa mbeko to bien futa pas côté égal il y a Olive et maman Olive DG na ngona oui PDG on a Albert Yuma ta niveau président en fait mazali chef ya entreprise privée ya maman Olive pour ba futa pas côté maman Olive na Kabila ba créer ba port privé na Matadi misolo il faut kotana libenga à l'état écoute na poche na bango babomi jardin zoologique basali bon na bonga kinga kati bato ko moko ko futa mbongo pona kotala lion ezalaki awa jour na ya na kuti lion zolia matembele lion matembele mille silier na jardin zoologique musu neza temba ko pesa ba musu ndeni mais bango basala ba parc wana animalien avec ezalaki bien public babomi yango ba créer bien na bango privé peut kotra mbongo na libenga na bango et des gens comme ça ndé balingi bazonga na pouvoir bazamu bana ebité maman Olive balbaka faut za la candidate yango bando sala ba action de séduction et le mozo kamusangai maman Olive akei na este akeo pesa bana biloko amemi mo amabo na mukongo na simana chege moko azaki wana o ba pesa mbongo azui fota Kabila tiebo est-ce que ça là yoko sala action humanitaire o memi mwana na mukongo na sima batie photo Kabila pwani akenda na bandako mususu na este a tuti pondu yo kanisi so tuti pondu jour moko ba lié pondu allez ba rondolia pondu na yo chaque jour voilà des actions de séduction qu'on ba congolais pe ba comprendre raté maman za mutema malamu soka zaki mutema malamu falaka te ya mobali na ye abongisa bien-être social à congolais si bana bambula so bavane maman zena lito ya hotel ya mobali na Kabila pa yo karaté siko oko poche Kabila na nini na 18 ans na ayo karaté ba bisanga betaka batu na banga ka mama emsu yango na mona mama azomona na soutien na TV ce maman limo bon ba betaki ye allez litutu moya bimezate Zakari makamuna solo bana so kontate Zakari akufite Zakari ba betaye pa Kabila to makofi banda ba betaye yo so kata maman Olive akosoli alba te bokosoli mobile nanga makambo abetaka te ba fonda silence ba ebi ba beta Zakari litutu ok sukuna te na kinga kata ko ke soutien frappe azo Zakle aibi frappe Kabila pena 18 ans Kabila yo ko reprocher nani libongo Toulouse 0 gâchis na 1990 RDC Chine Brésil tous allons na ba PIB presque ndenge mako 20 ans 2 décennies bon bazaki gérer na batumité zo sala tande bakoma Brésil pays émergent Chine pays émergent bazo koma ba pays développé Congo Kabila yemora comme milliardaire yena ndeko na mwasi li passa na ye babotama des jours différents na ebité maman on a oumela na zemi aboti lelo aboti muso après 2 semaines waze mandireni ndeko na ye bango batama kasi bakoma na mbongo bakoma ba milliardaire kabinani zoé atako tanga français boy a ebité gouverneur jour à représenter nini na ye projet na ye mais comment dans un pays comme ça avec des jeunes comme nous autres mouta comme gouverneur parce que politique mais ça comme séduction fondement et action politique et séduction pour pas voter ngai il faut pas linga ngai mais pour pas linga ba linga ndengeni il faut que j'ai un discours il faut que je communique parce que yé ayebi atako lobate akoma gouverneur ndeni abataka campagne ndengeni abando yebisa ba député ni yo ngolo ba ke zoya za baba ayibolobate c'est baloba mingi te zandi non il n'a pas de niveau il n'a pas de niveau moi je suivi tant présentant projet na l'assemblée provinciale c'était cacophonie bêtise ça ko ta prononcer ba motin allez bata bongonde ba gerabiso tala ba tiki mboka na gouffre le pays est en récession donc to komaki na défaut de paiement. Le pays allait disparaître. Le Congo, très endetté, et la Banque mondiale pour supprimer toute la dette extérieure. Le pays n'a pas fonctionné, il y a arriéré des salaires. 12 mois, 40 mois. Il y a NCC place à Outa. Vous avez tiré combien de mois de salaire là-bas? Papa Wana Koko, vous avez tiré combien? 86 mois, il y a arriéré des salaires. Babomi ligne aérienne congolaise lac naki mutema mabe na bango ba papa ya lac ba ya ba sengi balobi c'est vrai boteki
liquider entreprise na biso non ko to asisa ko liquider en côté mais bozo abiso boko ti sabiso ata na Congo Airways tondimi na biso ba salaire na biso nyonso o bo futa te boko isa biso mais bo pesa biso ka musala bo pesa bango te ba papa na en chômage ils ont détruit les entreprises publiques de l'État ba créer ba COP en lieu et place de propulser ya créer ba entreprise de l'État bango ba créer ba entreprise bango privé et rendre bango ba milliardaire Kabila comme na ba mbongo na ba paradis fiscaux na ba île vierge partout ailleurs milliardaire ba bisanga ke azana fortune de mo na Trump mais Kabila mais Trump c'est un homme d'affaires a réussi viner dans le secteur immobilier par rapport à l'héritage à papa là bon et bon Kabila azwani héritani Kabila avec quoi na motu neza boy au sali ba recherche mingi au couper sa biso historique vrai Kabila le père na Kabila fils na banoto ko yoka lelo vidéo moko ko tambola mwana moko mobali ayeko bimalobi aza mwana Kabila hormis Ibrahim te Ibrahim voilà bon na rolba taza master na ngaza kulutu Ibrahim po to solorana est bien le jour na kutana na Ibrahim Natali Ibrahim na bi bakosela ka moto mzemité Ibrahim akoki papa na eboye nga notala muze na TV muze ando tama boko nebo ça zo tambola ndenge moko na Ibrahim so retourner question atali likolo ndenge tata na ye na bia o bakosala moto mwana te seulement tata na ye A à Z na moni pe image moko be wana batie Jeannette nande ko balobi ndeko na ye wana za montage faux montage batika wana montage parce que muto mwana mobali o batie ndeko Jeannette alati même elamba na Jeannette est-ce que biki soki papa boti bana non so bakokana na papa te mwana msoko zazwaki tata mwasi msazwaki mama leki mais azaka mwana ya papa na piba na famille o Kabila pourquoi ba wakizaka ye Kabila rwandais avant 18 ans na mboko wengi ka rwandais mais pourtant ça mwana ya le père et là on a mona que Kabila azarana bolingo ba congolais te alinga rol balinga la te poani batune surtout balobaka swahili parce que bana ba est musu pe pa vena est na balobala mo pe swahili balinga eza ba lu bebele biso to yebi ba ofa na est kuna banda babota bango babota na est ba yebi lingala te ba yebi pe chiluba te mais ça muluba. Attends, je te dis une chose, soki mutu afandi na bino pour montrer qu'il y a un attachement na bino na considération pour na bino akoyekola lo lenge bosalaka. Voilà pourquoi les Chinois tombent bayak après 2 mois bayekola lingala parce que ça leur permet de faire les affaires. Yozali Mokonzi Mboka. Langue la plus parlée, lingala. Na katia siège de l'institution. Où ezali Kinshasa. Lingala basi na chiluba. Oh ouais. Va kaki wana alo bango sus. Alo bani. Kaki betana. Chiluba lingala Kabila parle. Tika. Et puis tant ebela a passé na biso awa. Aza mutu makasi Aza bela bano bazalaka. Otangisi bo di là. Soko kebozonge di là B. Mutu makasi, même langue, ça fait beaucoup de temps comme ça. Comment vous maîtrisez tabayone? Fallait être lingala. Ce qui est abanda koloba lingala mingi, lingala qui a l'attachement naïe pour nous. Mais parce que batou a lingala ça mépris vis-à-vis nabiso, qui parle bisoté, ma comme ça qui parle, lui réfléchit de sa manière, il fait ce qu'il veut. On est 2023, hein. Là il faut le savoir. Non. Kabila. Oui, Tala, omoni pour Kabila zonga na mboko, mbate sa yebisai. Fakufa alamuki abotami na nzota mama mususu mama sifa sote abotami na nzota mama mususu pas comme président ce gars na mobeko tozalango na détermination tozalango Kabila ko tout fait flamme on va venir te tier ba camion ma moto libanda ba rwandais na balabala oui na opération militaire là je le dis na zobanga mototé on avait envoyé bando tinda ba rwandais pendant ça la métier il y a ordre. Moi, je viens rwandais. Na Nodassa, na marche, il y a comité laïque de coordination. Un rwandais. Et là, comme signal, dit comment je dis que c'est un rwandais? Les militaires congolais sont incapables de reloubarou tata mon en français. Ils n'ont pas de niveau. Les militaires congolais, c'est la seule armée au monde où Moutakoti illettré, Bimi illettré. Ils allaient à Congo. Les policiers ne savent pas parler français. Mais là, Kamusangaï, na moni militaire azoloba anglais. Il ne parlait que l'anglais. Azagi chef des opérations. Na Inikini. Tout ça solo anglais, il ne parlait que l'anglais. Azoloba français, ya mabe tengama azoloba anglais. Na talifas na oh bakaro me rejet.
Et ce gens ont été envoyés pour que ça la doublir na armée na biso ba infiltrer armée baza ebele. Yango mona ka armée na biso il va trahison. Exact. École militaire c'est bien, une très bonne chose, mais il faut que ça la réforme à secteur ya armée. Nani azanani. Ba ko ko pe sa sécurité na moto zo maîtriser té. Il va vous tuer. Yango ba frontière chose poreuse et pola. Mutako ko tana tongo aya bomi azongi na Rwanda na poko. Merci to komo kena suka bato bani bayeba elamba oyo tie loboko ya rouge na loboko pona ni. Ah, émission ngombango boy. Bino za raso to lo ngamba solo, boza ba takabila te batindi bino pona lo ngamba te. Te to ba takabila to ba tanzambe. Ah, OK, merci. Bon, et logo ya rouge oyo, rouge za makila. Congo po e commanding e komi bongo to bundi poto za la République pendant plus de 100 ans. Pendant un siècle, tu as bunda kapo comme République. Parce que République na linga la gisi chose commune. Et le ko ya moto nyonso. Au lieu to zala na état patrimonial negezaki ya Kabila. État ya Kabila. Donc no monanda Congo lora anda kunayi. Il pouvait tout se permettre lui et moi na sifana na Zoé. To boya makambona to linga to zala na République. Mais aussi to zaki na besoin to comment démocratie. Pas seulement une démocratie mais état de droit. État de droit et Zalimboka Oyo et respecte Kamubeko où la loi est au-dessus de tout le monde. La loi est tellement forte que ils sont tous s'identifier et puis tous poser des actes en se référant à la loi. Il y a un état de droit. Mais un état de droit ne suffit pas, mais il faut la démocratique. Oh, tous respecter ma valeur démocratique. Tolérance, bien-être social, qu'on réduit l'inégalité sociale, qu'on peut ça toute chance besoin de ça là. Ndeto zali ko bunda banda to bandi bitumba oyo ti lelo mikolo ebele. Mingi bakufa ebele batika biso na yango wana tolobi biso tozali ba porte étendard tozo continuer vision ya combat ya bandeko na biso ba Patrice Emery Lumumba ba Farnana ozui bazali ebele ba Rossi Mukendi ndetan to lataka bando ya rouge na liboko na biso ya mobali ezo permettre biso to commémorer bandeko batika biso pona combat mais aussi to se rappelaka tout le temps de leur engagement pour toko na libuluté pour lelo tozo solo la boye lobi ora o héritier ba pesa ke 2000 alo ba souté te tant que na kozalaka na mulimo oyo eloko na nzoto na na ko bosanaka pe na kotika ka combat oyo soki moke te. Merci beaucoup te komina suka dossier ya mwana mboka colonel Edika Pen pe ngola retenir en un mot. Pour le colonel Edika Pen na ibisi ba congolais bazala tranquille na likolo ezanzambe. Namabele, c'est le président de la République. Malobanae, ça aura parole d'évangile. Et kokisamaka kaka. Bato balinga ba défier. Ba désacraliser ba institution, ba saboter ba institution, le lo ba soki wapi. Ordonnance, ya Jekamine na NCC appliqué. Ouais, bazouzi, bachami. Mise en place na armée et salami. Ni so etikale. Azusko grâce présidentielle pour Edika Pende. Lelo to lobby oyoka Edika Pende. Homme libre. So pour la Rosabilili, bandeko bandeko qui a toujours connecté, branché na Correcteur News TV. Je salue là Nagui Lengo, le patron, il y a Éléphant, magazine Electra, actualité avec Kinshasa, na Kinshasa. Donc on a tous en côté. Merci aussi à la patronne Yabi Isine Télévision, Jocelyne Moussaou. Merci à Dile Maweja, l'homme derrière la caméra, Moto Manura Pinza Bilili, Malam moi mboka hérité Olingoloba Nini Lissus. Na linga na lobana suka. Na pesi longonia courage makasi na président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Le président Mbosso Kodia asali musala ya makasi PPRD na bandidi manaba. Na 12 000. Ba tout de cette rolala 12 000. Non. Bango bazoloba lelo bango bakomo kobeta masolo ya mbongo. Parce que Félix a commis président de la République. Mais bango gestion na bango ngana yibité. Congrès oya mabunda bando futa makombien. Na éviter Kabila banda ko dépenser combien na éviter miyibi baza bato ko pesa biso leçon ya ki moyibité ya lo kandeti moyibi azobelela moyibi za la raté bango fo ba fanda isika na bango za na prison mokonza mboka sala ba selili ya sika na makala po bato bazo na ba union sacrée wala na makanisi ba blanchisserie ba yende na piège ba yeko se piéger po tozo surveiller bango boye bustura na rega to yebi ke boza miyibi to bendi bino siko pembeni na biso tozo kenge la bino bien oh meki umukamate ngoyika sanji umukamate oh mama na fakwa muyibi na lingake kuti TV wana mwana nzambe
tokomi na suka po tikela toujours connecté branché na Correcteur News TV ya bino ya Rachula Caramel. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.